Simba, guambo casetto, gestimbi cangudi, chiamatemi, guardi l'ubietto, guambo casetto. Mobutu bokuta na ekan. Mobutu tokuta na ye na est-ce que ba 2000 hein? À 2000 ans. Nanzela to la wenze to wapi? Nanzela. Atelemi. Na bato na azotala. Na kane na azotala kanga boy. Yango bato pe baso leka bo. Mobutu papa mutapesi biso passe une fois la fana kana immeuble ati mukonga na obimisai. Ba soda na ye ba boyaka bazoyo kanga. Ba soda papa baza Brazza. Ba soda papa baza Congo central. Ba soda papa baza Angola. Ba yebisaka tata ba loka ba nguna ba koti na mboka to bunda. Ba bunda kate. Po aboyaka azaka la posa peuple. Aboyaka makiletanga. Nde yaki azubi bembe surtout ezalaki wana na Guado. Aketika ngona Maroc. Comment expliquer Akufa? Akufa te po déjà bikake po ezwa traitement na Maroc te ezwa traitement na Suisse. Papa abiso za. Eloko ezo swanga. Ba drapeau ngai nakutana na Kasavubu boye. Tozoleka na po Kasavubu atelemi azotala kanga kaka. Udala Kasavubu, Joseph Kasavubu. Bato bazoleka azotala kaka ngai. Nayebaka te pourquoi atala kaka ngai. Debout Congolais, bénis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, Chizopina, Daimana, Chido Twendele, Nakita Tokotongambo, Takole Kakito, Kikabu, Congo, Yapakulu, Congo, Oiti, Congo. Mbote bandeko nyonso ya haut-parleur, bipa nyonso bozwami, bandeko. Vie ezali facilité. To memi bino awa na mboka obomoni na katisi ba mai na mati bangomba. Ce qui est grave bandeko na ngai, ndako oyo ba joueur, ba musicien, ba bato nyonso, ba kombo koma ndenge bato toyokaka. Nzoka nde bisika bayaka. Enfin, na yepe na ndako yango bandeko. Congo, minu grammete qui se sont viala, minu kama futra le montanda, en featuring, na moni sak le gami, mais le futra montanda avec Yuda, ya hymne national musique de va yombi, li koti di munjungu mama. Yuda, ayude, ngaute kisa fumu yeso, ayude, ngaute kisa mwana nzambi Yuda, kailula. Yasada mimake somo levo nzambi ngena kamba aleki yasada nye talanga bakundi bakuba kusolama ila bakusodila ngamunti mama yeso Double rouge titima yesu kuna boma ya dadi mbwangi. Bona mama bana ne Congo minu grammete qui se sont viala kama futra le montanda en featuring na moni sak le gami mais le futra montanda avec Yuda ya hymne national musique de va yombi li koti di munjungu mama Yuda ayude ngaute kisa fumu yeso ayude ngaute kisa mwana nzambi Yuda kailula yasada mimake somo levo nzambi ngena kamba aleki yasada nye talanga bakundi bakuba kusolama ila bakusodila ngamunti mama yeso
double rouge titima yesu kuna boma ya dadi mbwa bana mama bana ne Congo minu gramme te kiso soviala milu kama futra montanda en featuring na mwani zake legiami tumeli futra montanda avec Yuda ya hymne national musique de Yombi likoti di munjungu mama Yuda ayude ngeude kisa fumu yeso ayude ngeude kisa mwana nzambi Yuda kailula abongo ya sadami makasa molevo nzambi ngena kamba aleki ya sadami dalanga bakundi bakubaku solanga ila makusodilanga munti mama yeso double rouge titima yesu kuna boma ya dadi mbwangi kangadi bana mama bana ne Congo minu gramme te kiso soviala milu kama futra le montanda en featuring na mwani zake legiami tumeli futra montanda avec Yuda ya hymne national musique de Yombi likoti di munjungu mama Yuda ayude ngeude kisa fumu yeso ayude ngeude kisa mwana nzambi Yuda kailula abongo ya sadami makasa molevo nzambi ngena kamba aleki ya sadami dalanga bakundi bakubaku solanga ila makusodilanga munti mama yeso double rouge titima yesu kuna bana mama bana ne Congo minu gramme te kiso soviala milu kama futra le montanda en featuring na mwani zake legiami tumeli futra montanda avec Yuda ya hymne national musique de Yombi likoti di munjungu mama Yuda ayude ngeude kisa fumu yeso ayude ngeude kisa mwana nzambi Yuda kailula abongo ya sadami makasa molevo nzambi ngena kamba aleki ya sadami ndako yango likolo ngomba kokamwa toye koluka bisika bato bayaka awa tongo midi pe pokwa pona makambo baleka en secret babombela bato mais tokiti awa na Congo central bisiko esala ba musicien boyokaka ba contrat ba succès à 5 ans 10 ans ndako yango yangoyo le papa en question toye kokutana naye place moko mystérieuse voilà tolukaye toko tapé toye pekaka na ndako yango tondimi souffrance pasi ya banzela nyonso bandeko mais ezali investigation parce que bobi que haut-parleur to démystifiaka o ezalaka secret pour que mokili mobimba boko kwa koyeba botala ndako yango likolo ya ngomba o nyonso na mati kokatisa ba mai bisika nyonso bandeko et ce qui est grave ezali pembeni nesika o wapi sirène abimaka bisika o ezali caché na kati ya Congo central toye koluka tokoti pe na ndako yango toye enfin na pasi nyonso na ebité ndenge nini yango ba misusu ba préférera ta misusu basala mosala à distance ba oyo misusu bandimaka koya sur place bandimi même papa mokeni na moni pasi na bango mais na omitu na essayer yango sala ki ba misusu bakabaka ba mbongo na bango teboye po ta misusu ba mona ka pasi o teboye bandeko toye esika ya makambo yango oyo e bombele bato belé bo souffraka beaucoup na que bosé escroquer na bato belé mais enfin au parleur et ko démystifier et sika yango ba makambo belé salimaka awa bandi boza ko mona ndako yango to ni ya mabelé mais toye ko luka pe toye ba secret ya ba vieux ba simba ba politicien belé nzo kande sika yango awa toye au revoir bandeko ezoka musangai mais bazotalisa que diamant ebimaka kaka na salité esengeli boningisa mochanga mais botali ndako yango botali sika yango ezo kokamusa ngai bandeko malheureusement tokuti kadena tokuti
ezali ya kokanga tokuti ezali ya kokanga bandeko mais tokolemba te tokosuka te tozokende sikoyo kuna na se tozokocontinue toujours nzela po ete batalisi biso soki mingi azawa te azali kuna esika wana makambo mingi esalemaka tokoma mbote papa qui sont mikolo belé ya solo vraiment touti koloko na ndaku pasi meto kutio awa boye ezani papa qui sont boza kolamba to nini boye te kolamba te moto oyo ezali si esale bakoko na biso atango ezalaki soki balingi batala yo soki okoni ata moto alo batringi basa koni ata moto mwa musique ça alo yango wana ozoni ata moto oui moto bakoko na biso c'est vrai ata moto sabo na kokota moto mandala oyo ezali papa qui se papa c'est la normalembe ne bandeli boye vraiment bandeli ya masolo papa la rai nzoto nozo kota na moto ozo sika te papa est-ce que tu rotela na likolo wana oziki te boye la ki sala na sikite mo ata mukete papa qui se c'est alors oyo barambola bandeko la rai on a zomona c'est papa c'est là le grand mécano nous faut tant sous oza moto mususu ya mokili tout ça ton nini papa qui sombe numéro faut pas ça là-haut et ça Elia papa qui sombe tu solo là nous papa l'a évité que TV papa qui sombe pas question d'aller belé il faut que là tu na yo papa toro banda moi na papa Mobutu abimi et pas la biso kuna que papa Mobutu azali vivant ba question ezali wana question ezali likambo ya papa Kimbangu awa tomoni le phénomène o ya moto tomona kala que oza ko nyata moto to pe nzoto mobimba ozo ko ta moto mesa na moto et ce qui est grave bisika oyo mingi ba makambo belé ça mara awa ça passe par de ngunza ba prophète ba pasteur ba to ba grandes entreprises bisika misiki mingi ça mara awa pas na yo mais olimi obomba ma awa ba question ezali ebelé papa qui sombe o sengeli to tuna mais toye mingi pas na bino ba kolo parce que lelo bande ko belé ba bisika papa mukendi vraiment tozali toza dessus mingi na ba bilenge na ba o ba yele par rapport makambo oyo ba question c'est belé il y a des gens oyo bazali na ba biloko na bango ya ba famille mais aujourd'hui ne savent pas comment ko salisa yango bande ko ba question c'est belé ba misusu o bazali na biloko ba famille mais pourquoi ba kabakate toutes ces questions topé bande ko misusu pe ils ont envie ya ko zoaper autorité on a la carte de la famille na bango mais ils ont beau chercher le moyen ba trouver té alors toyé en tant que Nekongo na obi ke na roki au fond daté mukendi inde pasi oyo tondimi pour que bandeko bazwa ba réponse na ba question na bango ba solution ba maladie nyonso yo ko retrouver c'est parce que au moins il faut peler l'eau ba vieux ba gourou to ko rappeler ko solango papa qui sombe na habité ceux qui repesa biso moi biyano otoza na ba mituna na biso roloba sans pour autant ko banga parce que to bi ozali moningo travail ba président belé au moins ba président Mobutu ti ba président toza na lelo ba papa mon semi et consort tous les grands est-ce que okondima ko répondre na ba préoccupation sur ba congolais oui na okoka voilà papa qui sombe pona nini lelo bangunza lelo par exemple ba mbosali moto lelo bangunza mso baza ko zika na moto bazo ko kanini ote c'est dû à quoi
ya solo lobi ke ngai moko nazo na mikolo yo kaka susi eza ebele mingi pona kotala ndenge tozotambola tozonioka makambo ebele toza na basolution te alors ezosalanga pasi donc surtout mbola oyo alors molimo ayako yebisa ngai botelama bangunza kingunza oyo akala mpenza ezalaki na bosembo mena lelo ti ozosala kingunza boyini na ezali okolinga lisusu moninga te ozo yina moninga mususu molimo alingaka biloko wana te yango wana domination ya pouvoir ekite na biso alors makambo mingi basi oui bangunza pe bakomi pe oui ça ça basi ya très bien alors biloko wana diminuer pouvoir tosala boye tokoyi kaka mais nzambe alinga telemisa bato na ye mbola oyo ya 2026 tete bangunza bazotelema namonaki yango ke bakotelema bakotelema na 2026 bakotika vide te ke tonioka makaka boye na ntango wana ndenge ezalaki ntango bazosenga mpe réponse ezali mais lelo vraiment wana esalaki spectacle moko baninga na nga moko bazokanga bango mitango bakomi pai na ngai bakokaki te zela bazokanga bangunza mosusu oui bakangaki bango kobeta bango kotortire mais tant bakomi pembe na yo bakokaki te juste bayiko nommer les gros baoba les gros baoba grand maître plein les grands baoba nalobi na tuni bangunza ndenge bino batortire bino ngai batortire ngai différence nini oyo toyebi te yango wana vraiment papa journaliste likambo na yo olobi ya solo c'est vrai vraiment que kingunza eza kolala alors il faut elamuka na 2026 mais ndenge ya kotambusa kingunza il faut tozongela kaka na ndenge bapapa Filumbumba batambusa toza na makambo oyo batambusaka kotika makambo ya mokili ntango mikolo ya lelo kieloko kaka ezokosa biso mbongo kaka. Voilà, mais est-ce que lui oye côté oyo place au mingi sirène abimaka awa na chaque midi yo ye kaka esika oyo lelo parce que ils sont kotungisa bandeko parce que ils ali haut-parleur tout la vérité lelo bazali ko banga bisimbi ya maza bandeko bazali ko banga bisimbi ya maza balingi bazolo ba ke non kingunza to pe beaucoup ko na biso ya rango simple mais yo zo ya esika sirène abimaka mingi pona nini oza obali to nini les grands baba wala na masolo to yeba na tango ya kingunza ye moko prophète papa Kimbangu na Filumbumba bazali ko luka place moko wana bazali ko kozwa pouvoir place wana bisimbe zalaka wana alo bisimbe wana mingi bako comprendre te esa ba ancêtre oyo bakufa na mai alors ba ancêtre wana bango wana toujours bapesaka nguya alors yango wana papa Kimbangu bazotala mai po baye kosokola même koto ya toza na ntupopi bazali ko kosokola wa kozwa posoko sokoli mai wana il faut mona ke nzoto vraiment ikomi na mwa makasi na spiritualité yango wana mai eza nécessaire kosokola ya eza likambo ya kala na mai ya lelo awa ndo za boye mutu pona makambo sokoli yawa sokoli yawa po kosenga makambo na il faut kaka omona mwa différence monene ya solo c'est-à-dire ou bien awa peso ko sengeli mutu pona makambo na très bien na ndenge ozomona place oyo même mundela ayebaki place oyo yango wana omoni ayakotonga place oyo amonaki papa Kimbangu pe azali koya na place oyo vraiment place oyo papa Kimbangu nde oya mingi azali koya mingi soko yoki akena mbangu ayekoto akobomama kosokola na ye tukonsome bangunza mosusu bazali kosokola donc toloba que place oyo tozali ezali tellement historique et ezali mystique oui ezali esika papa Kimbangu ayaki kosokola en dehors déjà que dans chaque 12 heures sirène abimaka ezali pe esika oyo lobi que lelo bato pona kosoba réalisation na bango soki esengami awa bato ba retrouver ba solution c'est que Congo mboka na biso ezali riche ezali riche mingi vraiment ezali riche koya bozoya namoni nyoka moko ebimi wana nyoka wana soko moni okoloba kesa sata te nyoka wana eza nyoka ya molimo eyambi bino na malembe pe ekei
mais ce qu'on y habite au le diable, mais c'est parce que on peut parce que dans ça initié que na bangi te papa qui sombe mais baso ebisanga que awa soki nenyo kawana za la rami balé obi papa mo kende soko kutaka nyo kawana mi balé moi sina mobali bangaki ba attaquer yo mais voilà à moni pas que olobi que ça eza ko yamba à côté na ye ngamo ko na bangi mo te eza nyoka spirituel à côté na malembe basi wana fuko mais mingi bayeba ka basi wana te donc c'est que donc bayambi malamu ke bayambi bino ayambi bino voilà tu n'as que non vraiment bilo ranzo te sali ouais poto zonga na molimo mosantu ezala nani azoko tela mao kingunza boy aya kotuna batu kingunza ezala kinana liboso obakanga mina manianga manianga bakanga ebele ndenge bazali ko sambela vraiment soko landi yango il faut mona ke molimo mosantu mais na lelo pe eloko ezoko pengo sa pe bangunza boyinani sinon pouvoir des anango ndenge objectif ya mbola 2026 tokotela. Voilà, alors question moko ezali papa qui sombe o tozali ko tuna je sali o pesa mbote ebele na mama na biso la baronne Petronine Ngando bisika zwami mbote na mama bibi chez uno mbote mingi na kokoriko lufungula le Saint-Esprit toujours parmi biso mbote na bandeko bazali kotala biso na Australie papa na ngana pesho mbote belé mbote bandeko o bazwami na France toza komona la voisine hein toujours do yaye moko na kati toujours pesa mbote na mama na biso ntsona ya motema vraiment yo yebi bisika wa pezwali mbote belé na Afrique du Sud mbote belé na Lubumbashi mbote na bani na école Kimuntu bomoni que ça la facilité bisika o wapi spiritualité et kumbara moto topé et sengaka moto un moment il faut ko mibenda na pona kozwa inspiration ba bisika wapi ba esprit batangisaka alors ba maele bomona ka yango alors tozo sur la source awa là papa qui sombe peut tozo ba réponse alors là toyé lokola tozo tuna mituna peut tozo ba réponse bande ko baza l'éclairci surtout que likamona likambo faut kotikela ba kolona yango toyé awa et pas un grand ngouza boyoki balobi ke babakisi lisusu komi le baoba boyomoni susu ne sika komi ko bombama bisika komi oyo makambo ça passe de beaucoup de personnes mais yemoko azali caché pas facile ya kokutana mais lelo tokutani na mais papa qui sombe nzete oyo yebisa biso non ezali dû à nini parce que lelo tozu bande comme so baleki na ba plateau balobi que non papa ki mbango azali na nzete mokuse tozomona bande koloko ba papa côté ya ba papa Philippe Mbumba tozomona bandeko ba papa Mpadi romona mwa nzete moko ya mokuse mais romona côté bandeko na biso akamba kimbangu sans nzete nzete wana so disant ya mokuse bazali kolobela mais toyo tokuti yo nzete boye elingi kolobela nini nzete bandakala soki tangi pe na bible oyo ekumela ndele ba Moïse baza kotambola na ba nzete biso pe papa Kembangu atambolaka na nzete nzete ezali eloko ya pouvoir etambolaka na moto nyonso même bakoko na biso ba chef de groupement nkao foza lelo mingi bazoyeba te soko tambolika na nkao bazoloba ndoki sali féticheur te ayana connaissance mon côté nkawa oyo ekoko sali sape tango mosusu na zoko bikisa moto tango kaka na sali eboye pe abiki na ete kaka donc motu tango baye oui nzete kaka oyo mikolo kaka libombe moko marqué bomona ke tango kaka na simbise nzete ye moko pe abiki na ye mais uti libombe makasi okati suki te loko to simbe loko te kaka nzete kana simbisa ke boy alors na biki na ngai maintenant bazo sepela papa to sepeli mingi tuka donc vraiment nzete eza eloko ya pouvoir moto sa pouvoir asimba kan nzete banda bakoko na biso surtout tali papa Mobutu président Marshall ayebaka secret ya nzete ya solo lelo tozomona président mosusu bazomona eloko pamba or que nzete ezana makambo ebele donc ça veut dire que conseil européen sa président biso pe fois na nzete il faut ça na nzete nzete il faut eza kutemi ya bukoko donc faut président Fati il faut azala na nzete totalaka yango de loin dona makambo nyonso ndesa bo faut président pas azala na nzete ya makambo mais le nzete selon l'histoire que papa Mobutu nzete wana utaka ba côté moko boye et utaka ezalaka nzete utaka na ba mai ba que utaka na ba nzadi na biso utaka ba fleuve Congo na biso
Vous avez Simbi Yamaza, est-ce que c'est vrai aussi? Banjete wana oya ba 1800 et zali faute na biso kaka ba teki yango na ba mbele. Soko teki kana ozomona talelo sombe ba mituka bele. Batu mingi ba teki banjete ba nini mbele. Mbele oyo sabala. Ba biloko mingi ba teki. Ba épée. Alors vraiment place wana pouvoir na biso pe kitaki pona koteka biloko ya bokoko wana. Bango kaka bandele basombi biloko nyonso wana. Mais to se para Mobutu ayebaki valeur ya nzete. Mais même soki totali na bango moko bandele papa so tambola pe na nzete. Voilà. Tala ba biloko wana. Parce que ba Moïse pe batambola kana ba nzete. Papa Simo Kimbangu aza kotambola pe na nzete. Parce que papa Simo Kimbangu c'est dit on va la biso wana na photo, c'est lui ou pas lui parce que ça rassemble nzete. Oui, total capé et sali net soki tomonaka balobi photocopie. Lelo ngo bakozwanga kombo papa Kisombe. Mais makambo yonso oya papa Kisombe po sala ngo ezate. Yango ya de photocopie zali. Mais alors na tango kingunza wana makambo ebele soki totuni bato mosusu bayebi kingunza te. Ata mukete. Donc on zotala na TV ba jeune baza ko bima lelo ebele obiki bayebi kingunza te. Rien. Bayebi te. Mokolongana komona na génération na bino kasi na ba génération na bino banani lelo na mokilo kotel c'est que non wana ayebi kingunza que banani parce que na bité mon ancien mi pesa kingunza tote azala kingunza mon ancien pesa kingunza azala kingunza nani liso se rolo ba que lelo na ba joma so totali bon na to kuteli na note papa Kisombe. Basali. Papa Kisombe. Non, pas mususu. Ko kuteli na bango ndenge nini? Bongo menga to kuteli na te. Papa menga non kuteli na te. Kuteli même ko po boye bana bangunza faut bokutana. Faut to kutana. Faut bosala basket. Bon oui, tu faut to sala ngo parce que par exemple papa Simo Kimbangu basala basket na Filumumba. Ayoki sang. Yo Filumumba akomi lisusu ngunza. Papa Simo Kimbangu lobi photo kutana. Tango ba sali boya simbi ale ba pumbo ba kiti alo okay ndengo donc papa Kisombe do bipondi ba mutazangu ba bo simba na maboko boya ya solo ngana za ukene matadi na tambola soki liboko na ngai simbi te fo ba loba ke te wena matadi vraiment ba simba ngai mbula pe betaki papa Kisombe lelo ba komika ka se batali ngunza moko na TV bandemeli mais yo c'est biso ke pobo ndimba ngunza ya solo il faut la bascule il faut bosimba na lobo bosimba na penza même moto ko moto wana ale toleka na moto net moto nengo moto to che yango wana moto tokota na moto wana basi ya bangunza wana papa journaliste wa Kisombe basi wana bandeli olobike bangunza lelo balingi basi na mbongo do seke eloko wana do yozo ozo piéger bangunza ke ko kanga bangunza bele tonde bele kingo barozika il faut que na moto il faut que na moto pamba donc ngana sali conscience vraiment que il faut to zongi sa lisusu bangunza moto wana ezonga so totali ga to tambula eloko moko te passe na passe e ko bakiseka passe ndenge nini même bakonzela miso bakoyeba ke bangunza basawa na tango wana ba prophète babima nazana expérience moko quelque mokonzi kaka na yeke ko yebisa papa ozoleka mokonzi na turo ngai ale bocha mabolongo na se mwasi na mubali bache mabolongo ozoleka ondimi yango na yebite mukolone ke okuta yo papa ya solo yebisa ngai ni passe donc ça dit tango yo yebisaka yeke akokoma mokonzi turo yandimaki te andimaki kaka mikolo na kende kokuta na ngona mwasi ko bakomi mikonzi moi te ba mituka ikomi après ça promesse kaka na sala lettre de demande comme ça atiga ya kotikela nga moi eloko papa Kisombe tika boina nous alors mais pourquoi boye so fait il de fait ça passe apparemment les gens bara reconnaissante yango na peta musupe bato bele ba bamba na rapé nde bato bakoma ko banga te ba biloko wana ezalaka c'est que bato bele ba bamba na parce que bato saka respect ya alliance ya solo to sana ba histoire bele soki na to tambuli okomona papa ya komi na mituka bele zakiste mais ko landela ikaka situation moni pe yewan bazali
Parce que pour na sikoyo si ça m'a côté na bino et comme ça bloqué parce que makambo sur famille ba mon étoile na yo ale ba bloqué yo aussi ça m'a côté et zo le kato pas tout kaka mais tango komi na muto ya somona tato ça bloqué ko fongola ye ko longola na misi basinga wana tout komoni pe aleki makambo ça zo pesa ban ko pesa mais sikoyo voilà sikoyo muto sikoyo azana iloko parce que en tant que Banekongo, papa qui sombe, est-ce que tout le bac, Bambambo, on a banzungu ya famille, tout ça, il y a Banekongo. Makambone, ça y a solo, tout ça y a solo. Et ça y a solo. Et ça, nakala, ceux qui bomoni famille, ça pauvre. Il faut pas créer le Kowan. Il faut pas créer le Kowan. Les monsieur c'est basé ça que fait babomi mutu mobimba. Ah. Babomi pe mutu mobimba pour essayer sa famille. Parce que le Rwanda est reçoit par génération par génération. Et kosunga. Il est là ezali même moment na bamboka na biso ezali. Mais bato sous balobaki beaucoup na biso et il ngaka makila te. C'est que to lobaki ça le makaka une fois rapport na ba génération nyonso bien chaque génération pour ebangisa pe mo bato belé. Et ça la makaka quand même na génération ezali. Et ça la makaka. Mais pose à la il faut que mutu ba pona. Il faut pas pour yo, c'est pas yo kaka, vous avez mis ce monde gâté, va pour na ba pour yo kosunga. Ngana sana mwana moko na kamwa. Ba yebise mwana no bomba ka mwana wan. Na bomba kanene. Bomba ka mwana wan. 5 personnes. Après Natal, te. Et ça makambo moko iko yela ye. Donc zande ngwana. Donc chaque famille bazala kana loko wan, même basi. Nous sommes na mwasi parfois akeko bala mokonzi. Alors, comme ko sali sa famille, à partir de bali mokonzi. Ko bala mokonzi pe zalaka kwanga te mais zalaka likamo moko pe utaka na ba famille. Étoile wana iko kuta na wana. Donc ko bala de zape que vous avez biloko mais lukelo sko nzela na ndenge ya mobali. Voilà. Koyoka o mamoyo babale na azana kitoko te mais ndenge ko bala mokonzi monene wana. Zama kamba bansetre na bango. Akene ko bala mokonzi wana po famille e banda ko sunga. Zandengwa. Alors, makambo eza ebele bansetre basala. Komoni tomona quand même ba chinois bazo sala place moko tika ka ba ko sacrifier même mutu moko akoyi na mai wana ale. Biloko wana donc siame place wana siame. Ya tomona ka accident moko sala mi boy, accident moko sala boy. Donc ba mi siame ça mais komona mutu wana akufite. Akufite na monde wana azosala. Batu basema na kufi baleli te na monde wana sali yende azosala na monde spirituel wana azana ye ce que ce pesa sikolo ya voilà c'est pas de temps bamoni akufi et ba pese akufi batu makila pese azabo moyo miso na biso ya bomwinde mona gate ye azo ye mutazo ko sala moto wana ezo travailler moni bazo mona yepeka azawana. Donc ça veut dire que tout le bac ba famille le des pauvres pour ba yebi na bango te. Voilà. Ba yebi na bango te bazo nyo comme ya. Voilà, et là comme côté. Yango passe ça na biso, il faut que ba koko ndenge eza faute pe. Tango christianisme yaki makambo so c'est bungi. Et bungi c'est biso ko sala boyete, ko sala mais bango pe ka ba somba biloko na biso wana. Mais est-ce que peut bailler rappeler le campé le on peut pas na yo payer mon côté qui la paix et bango ba me payer en côté na yo makambango ça est trop oui na yamba mondele moko ayaka ayiko tuna kaka biloko wana et puis ayiko tuna ndenge ya kusambila ndenge sambila ki papa simo kimba au côté qui la bango ba formule bon papa qui sont de réussir à te côté là qui hein ko yebi ça ngate faut sur bana mboka uteka kite promesse na pesa ye na yaka le suste moi bongo apesa pesi pasi batu na yebisi okende bongo yana malembe auta na Italie utaki na Italie ayaka soluka kaka ngai batu mais papa qui sombe le bana non parce que dossier on est bande ko ba luki yango fort skoyo donc papa mukenda kembi pour la bango tala banzela pasi tala mukongola nga sacrifice pour telelo bande ko ba solution pour telelo bande ko ba betani betem mabaku trop
tellement que mboka l'équipe va maître spirituel mboka et comme il a pas problème tout le monde mutu moko kaka bimika que maître spirituel alors na demande il y a peuple obi que au parleur mokeni na zalaka wana toujours pour la bino pour que bozala malamu alors ya wana nini to se déplacer pe to ya siko et pas ya ba Congo ba kolo loko yango et pas il y a le baobao atikali pour na dossier yango boyoki que bande ko fongoli bino vérité voter ma fongoli bino déjà boyeba que ndenge masolo ezalaka oyo moto moko tatikala koloba par rapport à vérité pour te déjà batunya soboyeba que soki famille ezali na passe lelo ezali parce que yo moko ozali ignorant to yo moko ozali kobanga to pe bino moko bolingi na bino te oza mwasi ozaka no kitoko makasi te me makambo ebele eyelaka yo papa kisomba alobi que eza na eloko makambo ndenge ya famille nde ezosala elo ememela pour que famille mpe ezala na esengo sikoyo à part yango à part nzungu ndenge olobi wana nzungu à part nzungu eloko mosusu mpe ezalaka lisusu mpe kaka kote mpe ya bafamille oyo ke tozalaka oyo ke tokoyoka na ndenge kaka ezalaka to ezalaka te obie kaka nzungu nzungu kaka te na mbongo mbongo ya kala wana mbongo ya kala eza mbongo moko bakoko na yo batikilo meme meya oyo bafumu balataka boye na banini boye bambongo ya kala nebimaka mpe na mai boye ezalaka pembe boye bambongo ya kala wana voilà ndenge basa kosema babeniri yango na ndenge ya bokoko yango mpe eza koluka kaka mpe makila kaka ngai nazo témoigner nga moko de fait mama donc soki azoteka bamikati avant esila ya bino esila ya yeleki alome ya wana ti bazokende kopesa yango ti na bomwana na tala te yango toujours c'est-à-dire que hier zaki nango dans ce que c'est-à-dire soki bozoteka na ye soki batata bolandani OK de fois ye biloko na esila po bino bobanda koteka alors apesa na noko na biso azalaka marin pe mondela ayebisa ye kwenda baka mbongo ina ya pange nange samuge sumba bakamera tukanisaka neti je après akekozwa mbongo wana vraiment akekozoma mituka na iloko wana toluka ikenda wapi ikenda na bana basi bana basi pe oui bango pe basa pe très bien basa pe nango pe bazobomba pe azosunga pe famille ya solo mwana mwasi abali mutu monene ndenge nini mwana mwasi oyo akekubala mutu monene eza makambo ya ancêtre c'est que bato balemba na bango koluka yango te ezali malamu mpona kotombola famille ezali malamu kokufa wana tomonaka o mutu akufi boye ndenge nini bozolela te akufi libela te ake kosiamisa pouvoir wana mais bozomonaka akufi eza basacrifice wana ya spiritualité soki otali bazali kaka tomonaka awa bato bakeko mutu akufi boye ake komona na poto baza na poto azosala voilà alors sur l'étude de Sionado lobi que ceux qui comprennent très bien que lobi que ezali mabete ezali malamu ceux qui le loba famille ça remona pas c'est ça parce que bino monde ka bolingi mais moto oyo aza toujours la recherche to pe moto azomona moi maramo beto sel malakati na ye otalisi biso en tant que na baniko lobi que nzungu ezali olobi que ça mbongo ya kala ce qui même c'est que yone mutuzana makambo wana oza soko landeli yango ozana makambo ya nini ya famille olobi que on a mis pour na bana basi ningo talisi olobi obi que do bablo ko sebele mais ezali na phénomène mususu ko to yoka que ya se batu mususu baka na ba condition ya se ya mbetu na ye basimba kate wana ezali kini tam su se ko komba kate na se ya mbetu est-ce que peut lelo pe makambo wana pe ezala kaka toujours kaka ou bien to lo bakisa makambo kalesila ezalaka za mubeko kaka pona place wana batia ko déranger esprit place bomba maka batia ko déranger place wana yango faut pesa mobeko komba kate tika eza esprit eza kuna la se mbetu oyo pesa ka makambo ezali ali faut pesa mobeko wana même basanduku mona ka sanduku moko kufongola te makambo zana kati ya sanduku wana ndengo wana donc za ndenge bokoko na biso ezala ko mabete do ba chinois basala kango olobi ba peuple musu ba mindele ba même koluka ngo pa na yo très bien donc olobi que ezali malamu voilà tout passé alors mona mobutu abimi une fille
elle s'est dit qu'elle est la fille de Mobutu. Alors que Mobutu a koufaté Azali. Tu vois que maman solo moi mingi oyoka botam so amso que non papa Kimbangu a koufaté Azali. Tu vois que papa Lumumba a koufaté Azali. Papa Kisombe. Parce que mécano pour expliquer biso ba phénomène spirituel wana c'est dû à quoi ils ont une montation au bimaranae ba mona ki a koufaté to peza ki a koufaté ou bien ils a j'ai mon kili mindele ba sel biso to ndenge ni na et spirituel zo mona ndenge ya solo ngai nakutana na Kasavubu boye tozoleka na po Kasavubu atelemi azotala kanga kaka utana Kasavubu Joseph Kasavubu bato bazoleka azotala kaka ngai nayebaka te pourquoi atalaka ngai eza deux fois tour mosusu mpe Mobutu azotala ngai lisusu Papa Kisombe Papa Kisombe Papa Kisombe ozolukela kama problème me bato bazomona ye te okutelaki mpe na Mobutu boye okuteli mpe na Kasavubu surtout bayaka soki Congo ekomi na pasi mingi olela wana soki zela wana no aneni tubanino na Papa Kasavubu okutelaki na nini Kasavubu na 1980 na 1980 okuteli na Papa Kasavubu mais tant on a battu avec Yakufa akufa mais yo okuteli deux fois tokutana ye mosusu nakenda na église moko abimi na église wana azotalaka na epe na ye boye atali ngai omonaka wa natuni bato mais bomoni tato awuti ko te otomoni te nzambe boye kaka nete emoni posa nekende kosimba ye kaka boye alors Mobutu voilà tokende kota Mobutu papa Mobutu bokutani na ye quand Mobutu tokutana ye na est-ce que ba 2000 à 2000 ans na nzela to na wenze to wapi na nzela atelemi na bato na azotala na kane na azotala kanga boy yango bato pe bazoleka posa na me ndenge soki oyoki ezalaki tamoko même na matadi pe bamonaka ye na voiture babimi boye batikali koyebisa chauffeur ke omoni biso Kasavubu na Kimbangu na Mobutu biso oyo mais tawana ezalaki na temps de pillage kolona ezalaki na pillage mboke so ba piller olela eleka mingi donc moite passe pillage na lero wana bango babimaka soki tozolela mingi bazana bango kokosamaka te bazali mais spiritualité na biso yango ekufi po kende kokotuna bango po sola na bango yango ekomi pasi mais sinon okokende mpe bososolola pese mwana alobi kala te azobimisa vie azobimisa Mobutu asala discours akobima camarade na yo te Mobutu yo kozala to kozanga nakozala nakondima parce que yo osondima yango nazondima yango Waisombe nazondima yango discours wana donc Elohim ngele sikozala te na caméra po Papa Simon Kimbangu pe eza presque même 5 fois toke na place moko na isobe ndenge tozali boye toke kosenga kaka eloko moko tokendela sujet moko bangunza bazoyokana te boyokana bangunza ezalaki te nini esalaka biso boyokana ezalaki te tozwi compromis en tout cas il faut tokenda kutotuna likambo wana nazwi ba prophète mike wana tokei melere kaka tokei wana ayepe na moyo boye na ikombo na ikoloba bozwa mai bosokola Papa Kisombe on fande boye babange reke ba mama wana bake kozwa mai baiko changa mai bili bozo changa mai déjà commandement ya Papa Simon Kimbangu na poli veko pola à la minute pe na kauki na ngaka alors azali ce que totali mbula moko na kangamaki na kati ya parke boy mais zalaki benda bika na siliki ngami mbuta Kimbangu en tout cas na lingi lisusu opanza prison na zongi na ndako etumbami prison etumbama what oyo ko ya bombe etumbama
etuma maga kwani no silika ki ozaki na kanda silika ki lere ba liberenga ifali na senga pardon na ba na senga ki pardon te okana na lobi nzambe soko sali yango te na kondima te ke yo nzambe zale priere wana ezalaka makasi soko lobi ke nzambe ozala te nzambe asilika alors esalamaki soki oyoki likambo nazoloba ke likolo baoba c'est-à-dire bamekaki eza kala mingi te batouche mais bayi kotouche ngai jusqu'à commandant moko abambami na mabele une heure de temps afandi wana moye abambami na mesa alinga sambisa ngai bu comme ça une heure de temps bana bazolela papa ndenge oke kotumbula bato boyo afandi wana bapolisier bazali banda bazo mise kangami ye wana ti ayiko lamuka inédit bonga lobi ce n'est pas n'importe qui a touché ce n'est pas n'importe qui a touché ce n'est pas n'importe qui a touché après à J4 tout le bac donc mon toza na pouvoir ya molimo toza na pouvoir na bisonde to yebi keba na ye eleki même bagarde ya boy pouvoir eza na biso kosekusa bato nga na bomba na sekusa baibembe awa na bomba tina bamboka kuna sekusa bato et puis témoignage na yo awa sango don nzela mobimba tout ça je comprends que donc eloko moko maintenant na komi na kanda ya moins de spiritualité ndenge spiritualité kiti moke ozala kanda ba jeune lelo ndenge bato baza kolela trop baza kolela trop ya mwana na ye bakunu na basali boye tokende bo bakunu mais ndenge biloko ezosala mamena bato nzambe baza te mpona kosambela biloko boye soki totali meme na makambo bazosala na politike ezopesa biso kanda okoki osilisa kuluna oui tokosilisa ngoko bakisonda okoki osilisa kuluna pena osilisa ngoko esili mpe wana ndenge nini obanda otambola batie na bapolisier to ndenge nini kokota kaka mandanda aspiritualité ekosenga bamiracle kaka esengela bamiracle toujours bango moko bazomona bamiracle boye wana mikolo eleki bazoleka boye vie bakununa baza kolamba bazoleka ekosala yoma kuna jeunesse ezopesa pasi mais eza molimo no za molimo sata atelemi mpona molimo wana soki olandi mingi mpe bazoloba kozanga ezosala ndenge wana nya plus de compagnie ezopesa mapa bakompani eza te tosala ndenge nini bakompani soki eza misala misala wana tolukaka ngai selo ngai namonaka okotisa bato na agriculture na zamba okotisa bato na zamba ozofuta bango biloko wana ebele ale ezoteka omoni bakununa ntango basalaki oyo kuna bakumbaki bakununa wana me wana nini basalaki kolona masango me eza kompani wana bongo oyo batikalaki basalaki bango mpe bakende zamba ifale na oyo batikala mpe bakanga bango bakotisa bango zamba babanda kofutika okomona mpe kununa elembi nango kaka voilà alors awa neti nde eza boye toyebi sika oyo nalobi omona boye bamusicien mpona baalbum makambo tu makambo ezoleka ebele tout ça mais le phénomène oyo mpe bandeko balobi na tunao question mingi ya kokanga mwasi to mpe mobali le phénomène wana ya kokanga mwasi to mobali ezolia bangunza ebele lelo bangunza ebele eza kolia bango bazali kofute bon toye kaka na zamba toye kotuna papa est-ce que c'est possible aussi ou bien bangunza bayebi baformule wana bangunza bayebi baformule wana te nde bato bokoko bayebi wana eza kokanga eza babiloko basalaka mbwa ntango akangamaka mwasi mobali fo koboma mbwa wana na mwasi ezaka kokanga mpe kokata eloko wana ekatani na mwasi yango basalelaka mbwa soki bakangami place wana bazwilaka eloko wana eza formule ya bokoko nasala déjà recherche déjà osala recherche pour la solution wana mpona mais ezolia bato kuna nazobisa yango bambwa bakangami alors faut koboma mbwa wana koboma mwasi wana ntango eloko ezaka na kati wana bolongoli eloko wana bolongoli yango ekomi pouvoir ekauki
donc ne epesi makambo epesi makambo bobiki bakonzi belé bato belé baza kotala yo na minute papa qui sont bazo bake mais Mukendi oza formidable oza formidable parce que ba question zeli kotuna donc dossier eza kolia bato belé mais yo ka déjà fait qui sont bapesi moi partie déjà ya ndenge formé mais basi na mibali pe ba komi to kangama na kiti ça moi si ya muta bimina mobali mso akangami tope mobali tope moi wala pe nini pe bazo ka toujours yo fait ton ndenge ni mobali tango sana pouvoir wana atikale ko sala ngo na ndenge azo déjà mobali asali moi si na voilà tango asilisi asali boye net pousser moko boye sili alors mobali mususu soka keka ke fois kanga makaka eza pousser kaka ya mbwa ona kangama donc quoi donc eza babiloko wana soko pesa ngo moto ya tie atango atie ça pousser donc moi si kuna zo bateye kuna na cachette alors mi baby ça pe na tanga e ko soko making pas akangama ndengwana eza phénomène pe banda depuis kala ou bien eza sika bon depuis kala parce que bato bayebi ka chiba ukota bakasa ye mais kota bakongo balobaki ezaka nango polele non ezaka eutaka na mbwa ndenge balobaka bazolia mbwa aleloko wana ta bambwa surtout bambwa so okekuta bakangami ale bazosala tu bakanga mbwa wana boma bango ale bango eloko wana balongoli komi na pouvoir ya kokanga c'est que lelo lokeba yo mwasi ombimana yo mbali kebo kedera wati mtusu oui pour bien mais est-ce que vous tika biloko na te vraiment erotika kaka te kaka baba kisombe otiki yango kaka obombi kaka otiki kaka comme ça donc donc bande bozo na bozo comprendre que ba phénomène bozo kana ba kin bozo mona sika ba bozo utaka ba koto yo bozo ka ndenge nini eza ko sala mais bato pe bazali pe ko souffrir pe na ba maladie ebele papa kisombe ba maladie solo ba soki bon ceux qui ont spiritualité mais tout ça mais maladie belé incurable c'est normal vraiment ba malade comme belé et malade wana presque eza malade spiritualité kindoki ba tu ya molimo mabe ba komi kolala basi na molimo ba sotika malade et malade mususu pe na spiritualité et baso pesa malade total ba malade surtout ma mikolo lelo sans le qui na ça c'est que maman moko auti Afrique du Sud aye malade ya cardiaque ba tali na appareil je mona te mais to sali papa abiki na ye et papa ngana tambuli ba hôpital ebele te eza spiritualité ya une esprit moko etambola kane et ezo bare e guérison na yo ndengwana semaine passée peka kana na yambi pe mama moko lisusu et bazolo estomac esemute ezali cardiaque ya esprit mabe na zuka ka papa prière papa na pesi mama wana abiki samedi azana ngayo alobi na biki na ngaye malade spiritualité na mikolo lelo yango eleki pasi mingi tozomona bato moye babika ezate alors il faut baluka bato wana o bayebi spiritualité baluka mais ça passe omoni be ba mususu po ba découvrir bato wana eza facilité il faut vraiment eza facilité tala lexi awa non mutaro yeba wa ndenge ni ça passe mingi ouais bande ko mususu bazol ba malade belé alors ce côté na spiritualité ba kobika na bango ba malade belé tout comme ça désolé ka surtout na mikolo lelo voilà. Merci mingi papa Kisombe to komi na suka bandeko to yebisika o na bisibino ndako oyo ya mystique wana bisika soki bato bakoti to pe place oyo mai ya mystique bisika chaque midi sirène abimaka et kenda sango c'est vraiment secret bozomo na déjà d'abord pourquoi d'abord koto nyoka ko visiter yo ayebi yote na mambo mystique et heureusement que papa Mukendi talaraka bino mo boye bible ne mais soki sikoyo yo ye na baloyenge awa oye bandeko na ngai tala nini koki kokomela yo na comprendre poni ba misu babanga babengaka yo na musika mais voilà merci mingi papa Kisombe ce n'est pas facile ya kokuta na yo message nini ya suka okoki otikela na bana nzambe nyoso baza kotala yo pona lelo
cas, message à Ngai, toshonga na spiritualité na biso ya Bokoko, parce que si spiritualité est étudiée, alors quand on fait le fort, on est beaucoup fan de l'eau. Spiritualité, on est tous là, na tango kala ko sela talaka mingi tango sengi direct pe au jeu yango pekaka même batu balingi baboma yo pe komona pe miracle de mi place one mais les autres soloba rosela nan ndenge ni nzambe ya boye tozela nan qui veut dire que si tu pas les ali société et qui donc tout le moyen tombe la spirituelle na biso comme ça ba miracle les gens abandeko nanga merci to komi na suka. Merci papa qui sombe vraiment bobi que au parleur télévision Italie Sarabino toujours ba mystère ya mboka na biso pour na koyeba ba coin oyo esengeli ozala vraiment parce que awa eza esika na kota ki ba recherche to lukaki koyeba boromona moto azouta à Londres boromona moto auti États-Unis auti Australie auti Océanie auti mosika baza ko luka to mona ona ba pays nyoso et là moko ya ba coin place ekenda ba sango oyo bisika bat basoka makambo yango oyo botala esika yango chaque 12 heures sirena bimaka awa yo nani ya ko mekate okanga photo ba image bomonaka ba koto oyo soko ye yango na ba 12 heures vraiment vous allez na chance jour wana ozala makambo na yo mais so ipe ba o pe ba lukaka pe wana pe to ka pe ba masolongo sirena ko bosa na moi peine ne ko sala effort chaque jour tambola ka distance ne papa mukenda tamboli mata ba ngomba soko kipipe okuta na pe na nyoka suyo risque kaka vie ezala kaka bongo tam sous sirena ko bosa na ta peine oyiba yango po ya ko visto na butu okoma moto na vie ezali ba masolo ba légende ya Afrique mais juste kaka po na to lycée bino bota les sika yango ngunza pasteur prophète musicien ba basi pona makambo masolo ba famille na bango pona masolo na bango ya vie bomona les prix o ba payaka pona succès to komi na suka bo s'abonner massivement pe bo partager makanisi eza pa na bino tosalaki déplacement kaka parce que bo déclaraki bato belé ba bebisi mosala oyo bato belé ba komeka kofingisa bokoko alors toye epa ya bakolo makambo yango ba mikolo po te bozwa ba solution na makambo na bino nyonso bosala yango besoin quant à lelo tosilani tokuta no prochain numéro bye bye.